Donc Chilombo a eu le slogan état de droit en attendant il y a spécialiste de la violation de la constitution et les textes. Donc la question que Moutololenge Oyo a coqué jamais comme même la état de droit. Mais papa Monique gouvernement c'est gouvernement inconscient. En commençant d'abord na batu motazo kambamboka. Hein? Mokonzi azo bokonza moyibi. Ozo kambamboka no boyibi très bien. Chilo. Union sacrée zali seconde grossesse, il y a FCC cash. Il faut tout le temps la maramo. Chilombo azana souci à Congo te, à Kosala et l'autre côté pour la Congo. Parce que Makambo Estewana a yebi sort na ngoye moko. Bateka minembwe. Accord na bango basala ye Kagame, président Tanzanie, Uganda, Burundi, basala accord bateki minembwe. Chilombo na Kabila baza kosala biso ba aventure ba théâtre. Chilombo na Kabila bazali ensemble. Thermomètre ya Chilombo Kabwana Kabila Zedika Pente. Oh biso toyebi que président de la République agisaka na ordonnance loi. Mais yé a salisi communiqué a nommé informateur na communiqué. Ce n'est pas un acte qui doit faire qui doit engager. Ok, ngai kombo nanga grâce à Kambundi nazali sous-sectionnaire adjoint ya quartier 3 na partie SID ya Tata Mokonzi Martin Fayulu Madidi. Toza awa na place ya résistance ya quartier 3 pour nous faire passer message. Il y a réalité ya situation politique ya mboka. Tolobi boye esengeli le peuple congolais va comprendre que Chilombo na Kabila baza kosala biso ba aventure ba théâtre. Chilombo na Kabila bazali ensemble. Lokola Chilombo subir pression ya Américain. Lokola Chilombo subir pression ya Congolais. Ba yokani balobi to sala théâtralisation ya scène politique. To la kisa na opinion lokola biso to kaboni. Kabila apesi liste et pas Chilombo yaba membre du gouvernement oyo bakouta FCC oyo akonome. Kasi lokola bayebi ke opinion congolaise sous information za mwa mingi po babebisa déjà courant tozaka na courant te batu batalaka télévision te soit kokota internet po connexion za mobulu bayebi ke information etambolaka na pasi nde babeti biso eloko wana. Alors Tata Mokonzi Martin Fayulu Madidi oyo azali président légitime ya ba Congolais lokola tozobenga ye aigle national avertir biso lobi boye union sacrée ezali seconde grossesse ya FCC cash. Donc eloko moko te ekoki kobima na union sacrée po yango ezali scène de ménage ya mwasi na mobali. Bino peuple congolais bozala prudent, bon se faire distraire pour jusque là Chilombo azali produit ya corruption. Corruption botaka kaka corruption. Donc Chilombo a eu biso slogan état de droit en attendant yemo kwaza spécialiste de la violation de la constitution ezali ba texte. Donc la kisi ke Moutololenge oyo a coqué jamais comme même la biso état de droit. Yango tolobi na bamboka nyonso ya monde peuple a se libéraka ye moko. Tozo conscience biso ba Congolais elongo na Tata Mokonzi Martin Fayulu oyo basaleli complot na ndenge akati pe na ndenge libanda na ba homme politique pour na ko déstabiliser ye po bayebi malamu ke yende oyo atikali gardien du temple na sika ya Etienne Tshisekedi Mulumba to sangana na sima ya Tata Mokonzi to continuer combat ya vision na ye ezali ya ko libérer mboka oyo réellement pour voir même ba oyo bazalaki na biso na union sacrée bazali caractérisé na gestion na moyibi nde raison oyo ememi bango na union sacrée et toyebi malamu mpe ke bakimi rapport mapping mpo baza na si la liste ya rapport mapping yango bino population tozala averti lokuta eyaka mwa noki
kasi vérité yaka malembe malembe lelo na batu ya cash na batu ya FCC ebele bayebi ke Tshilombo tikala gagner élection te et na sepeli pe lokola population comme il comprendre que union sacrée ezali nango suite ya FCC cash na yango biso peuple congolais to telema comme un seul homme na sima ya tata mokonzi Martin Fayulu pour to défendre l'intégrité totale ya mboka na biso oyo ezali mabele oyo bakoko balega biso batikela biso toza na devoir ya ko défendre yango. Donc voilà bandeko ya libanda pe ya kati ya mboka message yango wana et boko comprendre avec le temps que makambo otozoloba ezali nde yango réalité ya situation politique ya mboka et bokobenga ndenge déjà Martin Fayulu azobenga ma prophète politique bokobenga ye prophète tango bokomona ebele ba Rwandais oyo bazoko enrôler na Minembwe bakomi ba Congolais pendant que Tshilombo asalaki samba ya kolobaka ya sur soir décision oyo ezonommé bourgmestre Minembwe ok biso toyebi ke mutu akoki kosili soit décision wana ezali kaka cour de cassation. Donc na temps oyo tozoloba awa bourgmestre Minembwe azokontinue kotravailler et bacongolais badisere biso na débat ya lokuta oyo ya union sacrée. Donc tozala vigilant tokontinue kosoutenir Martin Fayulu madili oyo azali le symbole ya changement na lingala elembo ya mbongwana. Merci beaucoup. Mboka na biso ezali ebelaka mikolo nyonso. Donc banda bayiba bokonzi ya mboka ya mwana mboka Martin Fayulu mboka comme maladie na maladie donc mboka comme la moko belaka ba phénomène politique mikolo na mikolo tokolongwa na épisode 1 toyo comme épisode 2 te toyebite épisode combien tozokende peuple pour tellement a bundela mboka singa conscience mutu fa avant bunda faut yeba tina nini ya kobundela eloko nini ya kobundela. C'est dès lors aux hommes la mobilisation ya boyeto salaka pour que la musa peuple mutu nyonso comme la conscience ya bitumba e ba tina nini ya kobundela mboka na en omoni ba politique ya kala la politique ya Kabila ezali ko somba conscience ya moto na mbongo ba ko peso 10 000 francs ba sombi na conscience OK ko marche ozongi obitina te mais lelo boye lokola biso to ko pesa mbongo te c'est que photo comme na niveau que moto nyonso ayeba ke na kobundela mboka pona nini mboka komi wapi tozokende wapi banani manguna nanga poto bunda parce que la guerre est facile lorsqu'on connaît son adversaire. Alors il est question d'identifier problème d'abord et moto mais la conscience collective au car le maire c'est une conscience collective pour que ayeba tina obundela kobunda bitumba biso bunda bitumba chaque jour mais simplement au retard le que na ba mesir ba tché que moto po ayeba te information comme il passe moto fa somba ba TNT ba privé votre information donc mutazo ba information vraiment té ozomona ba courant ko kata ba coupure et tempestive à courant et zo permettre te ba toi la TV mingi ba comment révolutionner yango wana to sala ba parlement debout pour la musande sikoyo bato ba yeba ke noter l'heure est grave nous devons faire un combat pour libérer les Congo. Non thermomètre ya Tshilombo Kabwana Kabila Edi Kapente Edi Kapena Sibir Boloko na ye. Il a fait 21 ans de prison. Comme nakata mibeko na biso ya mboka ezalaka pe makambo yo nanu eza makambo ya lelo te. Et bien mesure de décrispation. To lobaka ngo banda kala na dialogue to kenaka Saint Sylvestre basango ce n'est que la continuité à biloko ane ezo continuer. Edi Kapena soka bimi il a consommé réellement boloko na 21 ans et c'est belé parce que peine eza likola 20 ans ezati na kati loi na biso ya Congo. Ce soir, ça 21 ans, il a droit à érotique. Mais simplement, tout le monde a clarifié. Il fallait qu'il clarifié. Auteur, il y a les lois, il y a les musées. Soit que ça dossier comme estimé que le dossier est qu'il y a un mabé, il fallait qu'il y ait un procès en raison pour total. Qu'est-ce qui s'est passé, les Camonini et les Kaki pour le musée à Koufa. Donc, vous avez occulté la situation. C'est une manière aussi à combattre la Kabila. Si vous vous souvenez, il y a une prophétie Rosaki pour Makambouana Zaki Abi. Encore Wana Kabila, Nati Seke, il va signer un mois de juin passé. Il a libéré l'Ikapen. Donc, c'est un moment, et Koka, petit des cas, pour sa mesure de grâce. Donc, c'est un peu ça. Ils ont un acte de magnanimité. Et l'Ikapen a sali Boloko, on a 21 ans de Boloko, et c'est belé. Il fatigue à Boloko, pour tout ça, sali Boloko, Fabima Boloko. Bati informateur d'abord, moni bana mboka bato bakomi okamba Congo
lokola bato atanga te azaka na kati ya Congo. Or soki totali na Afrique momba pays oyo eza na bato batangi kelasi mingi ezali biso RDC na Afrique mobimba na koyebisa très bien toza ba professeur ebele ba docteur ebele éducation ba mboka ebele sima mpana biso mais ekamwisaka biso mwana mboka komona tozwaka bakambi moko boye mayele na mutu ezali te. Contexte on peut nommer un informateur banomaka informateur soki premier ministre a démissionné nde nommé informateur et puis tellement ndenge bazo nommer informateur mwana mboka bazo nommer informateur bazo nommer na communiqué biso toyebi que président de la République agisaka na ordonnance loi mais ye asalisi communiqué a nommé informateur na communiqué. Ce n'est pas un acte qui doit engager un président de la République. Donc c'est-à-dire acte wana d'abord à poser wana ezali na ba inconstitutionnalité ebele asali chevauchement de loi. C'est-à-dire premier ministre azali wana a nommé informateur pour en faire quoi? Donc ezali bêtise makasi. Alors loko biso tozolinga eza makasi za nini? Tozolinga ke bango batika nzela ya molili wana parce que tozomona union sacrée ekomi commémoration ya mobutiste lisanga ya mobutiste lisanga ya bakabiliste baye lelo boye kosangana union sacrée babengi union sacrée mais biso tobenga union salité c'est-à-dire tokozala leloko moko balonga te parce que bato tomoni bango nde batravaille baza na hotel ya mamalere ya peuple congolais ya bane ebele soki tozali awa moto ochange aza te bango na kati ya moto ochange aza te batravaille librement pendant 18 ans na Kabila. Est-ce que bachangeaki union sacrée ezali nango kaka bagroupe ya bachasseur de poste balingi bakende kozwa baposte mpe akebeti balingi kofanda esika moko te bapapillon politique donc alongwe na fololo oyo akokende fololo kuna akokende kuna ti kuna mais biso tolingi constance idéologique oyo Martin Fayulu azoprouve jusque là. Martin Fayulu combat eza basé na bavaleur moko oyo biso totingama yango oyo biso totingama wana mpo tosanti ke intérêt ya peuple eza wana. Vous allez voir Bemba ya asengi baposte Moïse ya asengi baposte na kati wana intérêt ya peuple ezali te donc eloko moko ezali te même ata barequalifié majorité bayebaka bien que nde tozali awa piololo esi ebeti toza lelo totika na 360 jours ya année 2021 360 jours ya année 2021 commençons déjà à compter parce que eloko nyonso bapromettre na panier de promesse bazopesa wana ekosimba eloko te parce que 2 ans eza moke le Congo eza un grand chantier babeti déjà balle na vide babeti balle na liboki ya sende donc eloko basimbela te basibir baplace ata babengi Lionel Messi basangisi ye na Cristiano Ronaldo ata babengi balaki na musa Maradona roi Pelé baye na bango na terrain mpo basala eloko ekosalama ya te déjà baéchoué baza ya koéchoué. Mais papa moni que gouvernement est un gouvernement inconscient en commençant d'abord na batu moto azokamba mboka mokonzi azo bokonzi ya moyibi oyo azokamba mboka ano boyebi très bien Chilombo ye moko nde aza nayebi te soki ayebi sans sa patriotisme biso tokamwe makasi le 30 le 31 le 1er ezalaki bajournée moko boye efalaki badécréter deuil national efalaki deuil national totia ata soso na monoko na biso te parce qu'il y a biso bandeko bakati bango mike lokola bango mbe na abattoir mais subitement lokola ya alula na ambiance autorise babar autorise makambo ebele atiki ke bato bafote pendant que bato bakokufa okomona ke makambo nyonso eza intérêt ya peuple makambo nyonso eza intérêt ya peuple bango balinga yango te peuple na biso peuple congolais azotanga classe te akati classe en faveur ya bar makambo ezalaka utile ye alandaka yango te makambo eza inutile nde azopesa yango importance akokata bana classe mpo bana bakoma bavoyu to bana bakoma banani donc il faut toyeba yango malamu il faut totala malamu Chilombo aza na susi ya Congo te akosala eloko moko te mpo na Congo parce que makambo ya este wana ayebi sor nango ye moko bateka minembwe accord na bango basala ye Kagame président ya Tanzanie Uganda Burundi basala accord bateki minembwe si ce n'est pas le cas comment na congrès akendaki koclarifier biso te bakala minembwe comment na congrès ota kosala
azwaki décision te na congrès ya kolongola bourgmestre wana oyo batiaki bato baki na minembwe ayebi yango. Aujourd'hui là vous allez voir il y a la présence de l'armée régulière rwandaise na kati ya Congo ezobunda donc barwandais bavayi RDC ozobunda selon la déclaration ya ONU, c'est-à-dire baye koréclame eloko na bango bayokanaka na Chilombo yo ozosalisa union sacrée au lieu place oyebisa bato quel était le contenu ya accord ya yo na Kabila, quel était le contenu ya accord ya yo na Kabila olobeli biso yango te accord bosigna oyebisi peuple te mais lelo boye oleki bo union sacrée mais yebisa nanu peuple accord ya liboso kati yango mpona nini ezalaki nini na kati wana eloko nini elakisaki accord wana mais oyebisi biso te oye mbala moko union sacrée ça ce sont des aventures. Monsieur Chilombo toyebiso clairement scénario ozomonte wana biso peuple congolais topesaki yo mandat te puis totindaki yo te consulter bato seule fois oyo bako consulter bato ezali référendum. Nazo lancé message na peuple congolais prenez conscience bomitika te parce que batiki bino na kisular tala mutu akata classe pratique bar c'est-à-dire alina former basular bozala disfete mboka oyo biso singa yango nzambe te nzambe nde mutu apesaka biso mbongo na volonté na ye asali biso bacongolais bato bakoki kobundela mboka oyo ezaka biso Angelou Gabriel te moto mosusu akoluta mosika te biso moko nde tokobundela mboka. Alors peuple lata conscience bino bandeko na biso bozali banda boyeba ke physiquement moye tobunda bitumba ensemble ezali te mais tokosenga kaka soutien na bino na baprière na finance dans le sens que tosala système biso toyebi mpona kokoma na proportionnalité de force na la police oyo eza manipulé par les Rwandais oyo Chilombo atindaka na balabala tosengi na bino botia biso maboko résistance yango oyo. Nous ne manquons pas des hommes, moins encore des femmes. Nous sommes là déterminés pour que tout le monde libéré de cannabis. Bapote sili malgré tout kaka lisunde et salanga moi passi ne pesa mer ndo bomo na kaka. Yango na lekika na yo ka bien te menayeka po na encourager bato yo bazo soutenir biso surtout ba diaspora basimba biso pena mo makasi po biso nde toza ba nyama terrain. Soki bango batiki biso donc c'est que combat ya Congo ekotika la ka bongo donc ba bando manipuler biso chaque temps yango wana na pesi bango courage pe merci mingi na maman na biso à travers ya journaliste na biso Ale Molocha nde tindaki mo eloko na maman na biso nani miezi donc na encourager bino pe na sengi bino merci bosimba biso makasi biso oza baga combattant bosudi ya ba numéro na biso soki likambo esali bobengaka biso nde toza banyama terrain biso nde bakolo terrain biso bato bunda na terrain ti omoni tokoma na ba niveau ya koattaquer boye c'est que bango moko ba sentir mais totika te pona Congo biso deya to signaki yango to signaki kete to kufa pona Congo bana batika lobonga biso to kende po to lembi déjà na j'ai déjà 42 ans donc na kende ni lupangu ni ndaku na za ndako ba para malgré tout apesa la porte mais ezoko kaka te na vie ya mutu na ajo na nango il faut na za responsable place na ngai na foyer na ngai ba parents bazo ya otala ngai mais na minute on na ndako yango moni ba kanda o to côté politique mais ata ba tenter boye et ça nango eloko te biso zaka na combat to tika pe combat te to zaka sima ya président élu président o biso to votaki Martin Fayulu to zaka sima na ye to ko tsaka bendele makasi pe suka nango délivrance ya mboka o il faut ezala pe délivrance ya peuple liberté ya peuple eza na kati ya mboka o pe suka nango to yebi ke bango bakoti
union sacrée na bango na bango mais biso tozosela bango na réforme ntango tokóma place ya réforme yango nde mama ya likambo mboka oyo ezobeba mpo na réforme il faut basala réforme na kati ya mboka oyo mais institution nyonso jamais institution ezala ya mutu institution ezalaka ya mboka ezalaka ya mutu te yango wana biso bamilitaire ya lamuka tooloba etake nova makatuka oyo ebundaka na kati ya lamuka oyo abundaka na kati ya cangu donc tolobi réforme tozosela nde réforme bango basela na bango baosela avant élection biso tozosela avant tomona élection faut réforme esalama na mboka oyo mpo tozala libéré sans réforme donc libération ya Congo ekozala te mpe ko peuple ya obandolelaka chaque jour napesi kaka badiaspora mbote nde bosoutenir biso